Merci ma Florent na le bamuki. 3 2 1 0 ça tourne. Merci Nabino balandina ancien du Congo pe ba fidèle abonné na biso ba oyo ba mesana kolanda chaîne na bango chaîne oyo le ba vérité de la mesana ko yebisa bino chaîne oyo ba kitarande sur le terrain pour la kozwa oyo nyonso za ko se passer na mboka. Soni pe ma watang tozo ya koloba bobi océan du Congo eza chaîne oyo etiaka basongi songi eza chaîne oyo eyaka kokabola bito plutôt bino moko botala soit disant président bon monde na ebite na lobani bayokisi soni voyage ezaki voyage na été babengisaki babourgmestre ambassadeur na biso apekisi Félix kokende te mais Félix atieteti akei bakangi pendant 4 heures du temps na aéroport bavandisi po akotina esengelaki po amema 2 garde de corps mais yakende na bango 5 baidentifiaki 3 mais 2 baidentifiaki bango te na kobima na bango me bakangi bango tant tozoya koloba bavérité boye oyo océan du Congo eza chaîne oyo eyaka kotya songiso ata babino moko bandeko na nga Congo ezokende wapi tant toomona bamakambo ya boye tant bazo émile président soit disant ata azwaki nde maponami yango ata azwaki pouvoir yango na ndenge alokuta mais tant bazo émile boye tant tokoya koloba tolobi mabe. Est-ce que Félix maintenant va vendre un aéroport pendant 2 heures du temps ou 4 heures du temps? Félix. Attends, ce qui m'a poney mal au couta. Pour la nini, voyageuse qui a été. Il y a comme autre bengara, mais c'est les voyages. Il y a mes salariés na ba pepo. O italien na mboka zo kipete yeka pepo. Ata ba lobi pepo wana eta voyage wana italien na ngokutu yete yeka fa kende. Tala sonya ke oyo kisabisu. Peuple congolais to okende wapi tant to loba boy biso to yaka koloba bino bolinga koloba bino ko eza faute na biso pe ba peuple ba to sala ke ba humilier ba politiciens na biso boy tant bazo humilier ba politiciens na biso eza pe faute na biso peuple po biso ba peuple to sa sok to lingi ki fanatisme soko ta fanatique ya politicien wana ta to sa mabe bolobele mabe te ata politicien wana tengami koloba mabe pona ete tika ekaka loba bongo po bino boza batune tala leo nde ba humilier Félix bandeko na nga IDPS tango bomoni makambo to tango boyoki ba o bomoni te mais tango boyoki esali bino ndeni pourquoi pas biso batutu ali bana na bino kutu tozoyoka ka soni bino moko soni oboyoka ngote boyoka sonit. Est-ce que pena ba conseiller ya Félix bolinga Félix to boyaka pembe ne pona bolia na bino mbongo tango bo sala ba makambo aboy mokonzi mboka bakange pendant 4 heures du temps aéroport après na soni wana boyoko kosa boyena ba garde corps bozongi na bango awa boyeboka bokangi bango poani tant Félix voyage na ba garde corps wana oyeba te ko voyage basenga ba yebisa ko OK na des garde corps ceux qui 3 plutôt oyeba kite bo faire ki mindu kite poni bo mboka ngoto OK nango pourquoi Congo humiliation boy donc Congo comme mboka moko boy o kutu yo ebani na kutu na yo moko mutu ta ba pesa kutu ta valeur te peuple congolais to telima tant on a le peuple congolais tout on a dit que tous les politiciens na Congo ba na bango ndenge moko na lobi mabe pourtant to mona makambo ba politiciens bo lobani o bo na souci peuple tant makambo ezo sala mabino bo lobani bunagana ba Rwandais ba rebelle plutôt ba kimi kuna na Rwanda ba chel bango plutôt barrière ba biba kota kuna te ba kimi bazo kende kota Uganda eza na ngolo kuta Kisachi yoyo ayako sala musala Kisachi yoyo ayako teka imena kata bunagana bomoni ba fanti tala nde ba osaka na peuple
peuple tolongwa na nsima bapoliticien totika bapoliticien babeta mindule na bango tolongwa na nsima bapoliticien tokende wapi ntango tozala na nsima na bango tokende wapi merci na bandeko bokoma comprendre bobiki bapoliticien baza bato bazoya mpo bavwama bana bango bafana na poto merci malema yeme bandeko bokomi koyoka vwa na biso pourquoi toi bafanatique ya bapoliticien pourquoi tala kongo ndenge yokende kongo zomema lokola na mopepe soki koto mopepe memi nzete boye nzete ye boye soki koto mopepe memi nzete boye nzete ye peuple totelema peuple congolais totelema chaque fois nazoloba peuple totelema tolongwa na nsima bapoliticien baozoba biso baokosa biso tala soni Félix aoyokisa biso pourquoi tobatama na nsima bapoliticien totika bapoliticien basala mosala na bongo soki soi-disant baoloba élection yango ezali nini elekisaki mapona mezali boyebisanga nini elekisaki mapona mezali tobima na nsima bapoliticien bato baocomprendre totika bato bana nsima bapoliticien bazala na nsima bapoliticien biso mpe bato tocomprendre tosala makambo na biso tolibere mboka na biso bapoliticien eza bapoliticien moko to akopesa libération na mboka aza na ye te bango nyonso baa na kati ya systeme bayebi makambo baosala ntango toomona lobi mbula ebetaki ti chaîne nini elobeli yango ya tv so ya solo bapoliticien bazalaka na susi ya peuple bato bakufi ebele bapont ebukani bamira baponga bato ebukani nani alobeli yango déjà balobeli yango yoki chaîne nini ya tv elobeli yango to gouvernement apesi message te epesa message boloba boye mpo na boye gouvernement esi alobeli yango mpo monaka ebaka na bango na posa na biso te bayaka kokosa biso sikoyo ntango omona makambo pourkoi ozoluka obatama na nsima bapoliticien ntango tokoloba boloba ya biso te ya biso boye bosimba te ya biso boye bosimba te peuple tolongwa na nsima bapoliticien totikaki fanatisme mboka ezokende mabe tokolala tosutuki boye bu bakangi biso ngai na tokokima bango bana baplace okende bomona baosala bavieve oyo ake koto oyo ake koto oyo azongi boye oyo ake koto oyo azongi boye oyo abaluka ake koto siko ngai na tokokima soki tozanga ta kolia lipa desa na ntongo bongo oyo avoyage elongola ngai na mpe tokima tokokende wapi totika bango basala makambo na bango baosala ntango bomona bamakambo ya boye bahumiliation ya boye mboka na biso ekende wapi ole peuple totelema article 64 esalama me biso tokokota na babuzoba na bango baye bakosi biso lisola bunagana barwandais bakimi général Christian Chiyoyo aosala mosala lokuta babandela esu video wana bana biso pendaki place basoda na biso barécupere bunagana babandela video wana bazwi bakemwa place moko mpe baomasa bato na biso bakokosa biso ke wana bunagana pourkui basakana na biso be peuple congolais po biso mo tomi nzima basakana na biso mpo tomi batami na nsima bapoliticien elobi nango kulutu boketu papa nanga boketu ya yambo oyo peuple ndenge nini pourquoi peuple azalaka toujours manipulé par bapoliticien tandis que biso bato tokotina bango place baza kuna biso bato tokokomisa bango nde baza wana pourquoi bamanipulaka biso boye esa soni vraiment ezosala mpenza soni ntango omona bamakambo ya boye me nayebi te ntango okende bandeko ya idps faci beton mukwa tondolo faci beton mukwa tondolo peuple congolais soki totelemi te soki tosali article 64 te ngam nayebisi bino tokobina makaka na danse oyo tokobanda osouffrir kaka na mboka na biso
Tango bango voma na bana bango. Politicien ni mwana za na Congo azo souffrir ngana onde to souffrir nani. Lobi kama mbula mo mkebeti nzele zate na Congo. Est-ce que bango bana bango bayebi yango? Mais ceux qui ont lobby boy et comme oh loba mabe oh finga longola kingani longola songolo mpakala songolo mpakala to longola 8 longoli après sa solution pour mboka. Bino ma nzembo kaka mapona mina 2023 boye biso nini na tseki mapona maison en 2023 po deni ka di maloba ki yango avant kutu to kota 11e mois to kota simalobia ayebi biso abi que toi na retard ya mapona mi mais aujourd'hui deni ka dima après mettre biso que 11e mois to kota to so s'enrôler mapona mi ko salama ni élection que mapona mane sala mais avantage ya ba congolais boye bisanga nini. Le peuple n'est souffrir. Tabandeko, je me souviens dans tambour na balabala. Dans l'accès bido ba misala ba jeune congolais ba osala. Oyo capable. Le on attend na ya musala. Na moni jeune mo boye, na oki passe na mutema. Jeune a ma casse à courage. Mais a même ma poubelle na mutu akebwaka. Ah! Mais batata mikolo lo ba mboso ba komi mikolo ba ko fana banda kute balia kaka mbongo mboka. Jeune penda tangika na baluki na sima na tali ndeko mobali wana. Atangi pe classe asisi mais musala zo sa nini. A même ma poubelle atie na mutu akebwaka. Ah, Congo. Mais batata moko si ba nunika na ba ko fana banda kute mais bango balia kaka. Belene ba komo ya kosa biso poani po ba komo mona ke mapona me komi pembeni e belene ba komo ya kundira batu bibembe bakanguja na basala ba mabe kangude lelo ko linga kundira batu bibe akoma kundira batu bibe poani po ebike na na posa peuple a vote to voter tout bi voter ce que élection na bino ba préparer ezali tout bi voter to voter te kala ba kundira batu bibembe. Pour moi, que tout le monde comme attend, on va prendre un bon on a coupé la tout bibé. Pas politicien le couta. Congo token de wap na Congo. Ole ke biso to tele ma ba jeune. Ole ke biso ba peuple congolais to sangana. Tu comprends que tous les politiciens bana bango le kuta ba ko sa biso biso to me manaka na sima na bango na misiki ba obete la biso Sony ba humilier président de la République Félix Tshisekedi Poyo ko sa ko kanga bato na Félix ngio voyage aka oye ba nomba bato voyage na bango te nga kutona na nga mutu pambo lebi na nga papa chéri mutu simple so na obima na yeba kende na bimi boy na kozonga air boy déplacement na nga na sali fona bima na zonga air boy eloko be na préparer ya bongo yo président de la République oyo ça l'assemblée ko sa okanga batu wana pona so nde ba million aéroport 4 ans d'ité ba fandi si yo po ba sa miso ba identifier bato yo tambola na bango. Pourquoi pas ezaki pe voyage na yo te ba bengi si ba bourgmestre ambassadeur a pekisi yo oyo kite po yo lula no voyage yo lula no pepo ekufeli te elobi nango bayankende baloba ekufeli te 99 jours eza ya bino mais jour asuka toyeba na biso na bino bosobi biso mingi bokosi biso mingi tobeteli bino ma maboko bokosi biso. Mais jour à souka biso na bino jour à souka za musika tezani 2023 bon ko sa biso banda 2021 plutôt depuis 2001 to 2006 bokosi biso to 2011 bokosi biso to 2018 bokosi biso 2023 biso na bino bokosa biso lisusu
tant que opposant peut basimana baza loboko na loboko ba opposant peut au peuple apesa ki mutema trahison na trahison tala mboka ndenge ezokini mboka ekumama nango na mupepe nde na oloba so na lobi o chaîne océan du Congo eyaka mpona kokabola chaîne océan du Congo elingaka déstabiliser komba ya kingani te ndeko tant tomona mamba befoto yoka pasi yo loba no na poto yoka ba malili bani nenga na loba boye moyo eza libanda yo yebi yango biso to na poso kokabola te to ndeni to ni te to loba ne makambo to mona tolonga na sima ba politicien tolonga ba fanatique soki ka to ba fanatique ba politicien mboka etamba maka boye po ata ba osala mabe to ko yebisa bango ba vérité te po nini po za fanatique na ye ata yebiso baluka na mabele yo baluki na mabele po nini po yo za fanatique na ye tala mboka ndenge ke to bosana ke biso batu to komisa bango place ba komi wana na ba pays Europe ba makambo ezala te yo mona ba pays Europe ba grafaka ba président le quoi so biso ne to grafaka bango bo mona na video ne ba beta makomba te bo mona ngote biso to banga bango point po batamba na ba 20 cortège ba ole kalango bali ba batu le quoi biso tane ba osaka na biso biso ne peuple to amo konti bango ba konti biso ne to amo peuple to amo konti plutôt peuple fallait bango ne ba sécuriser biso po biso to tina bango place ba komi wana peuple to telema to tika bango ba sa maponami na bango so ba biba sa maponami so mapona bango eza ya bien to ya faux to ke voter te to tika bango ba so ba ndeko na bango ba ke voter sko totala mapona bango soki eza ndeni po biso to votaka bango mais sko totala tema peuple abo élection bango bakanga ma élection bakende bakeye bazwa bandeko na bango na bana bango bakeye voter bango totelema peuple congolais ta eza mabe mboka ekeye mabe lelo na babe na oloba mingi te po nini na nga na loba lobi mais tant que mbula et permettez que tu aies un moussala webi kambula so beti na Congo banzele zate prince kute bungi boye bate au carnivore au prince na kocha lokolo wapi au courant au nzela normal oye banate na ba na oloba mingi te na ba ka na oloba mukie totelema peuple partout aux Libanais na lobaki aux na kati to sima na loboko na loboko totika distraction ba politicien ba sa makam na bango biso to sima ba congolais conscient aux Libanais to na kati to sima na loboko na ba na otanga suko ma politicien moko te pona boso na tangi ko ma politicien moko ba ke océan du Congo a côté la boye a kabola boye mais to sima na peuple a conscient abunda pona mboka na ye merci bo s'abonner na chaîne na bino bo consommer ma vidéo bo partager ma vidéo bino bato bo s'abonner na te bo s'abonner na chaîne la Libération Océan du Congo chaîne le belaka bino ba vérité est-ce que biso to ya ko le makambo ya ndeko te o bakangi ne rapport Félix bino bolinga boye bango boye bango pa biso to ya ko le ba na bi bo s'abonner bo koyeba ba vérité na chaîne o to kutela bino mikolo ezali koya bye.